cela de tout cœur. Oh, yako koloba yango na motema na mobimba. Avec conviction. Akoko yemba na bosukisa mina motema. Je l'ai répété. Na zongele yango. Le plus beau ciel. Lole ya kitoko. Le paradis le plus magnifique. Paradis. Oya kitoko ekozala na litomba te. Ekozala litomba te pona biso. Soki tokutane na nkolo na biso te. Oya lingaki biso. Le voir face à face. Tomona ye elongi na elongi. Que dirions-nous si nous entrions dans la gloire? Tokoloba di so tokoti na kembo. Nous voyons vraiment ce que nous n'avons jamais vu. Po tomoni oyo nanu tomona te. Que notre désir na yebisi bino te posa na biso ekozala ekosila te lokola tokutani na nkolo na biso te. C'est vrai. Et je l'ai dit ou j'ai dit cela en relation avec l'expérience de son vivant. Il a été transporté au paradis et qu'il a vu cette foule innombrable. Il dit à l'ange qui l'accompagnait, je veux voir Jésus. Il avait vu la multitude. Il était dans la gloire. Il a vu la gloire. Mais tout cela ne le satisfaisait pas. Je voudrais voir Jésus. Ça, c'est notre désir. Nous nous réjouissons de revoir. Ou bien nous nous réjouissons de ce que nous allons revoir. La véritable raison de notre joie la plus profonde et la plus intime, Jean l'écrit dans sa lettre. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables. Car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous ne pouvons pas mesurer la grandeur de ce moment. Écrire avec des mots. De ceux qui ont mis leur espérance en Dieu ce jour-là. Alors que cela soit notre désir, notre ambition. Étant donné qu'il y a des requêtes de prière très particulières et que nous prierons pour les malades, je voudrais lire une parole qui fortifiera déjà la foi de ceux qui s'avanceront pour la prière. Cette parole se trouve dans Marc, chapitre 11, à partir du verset 20. Marc chapitre 11, verset 20. Marc 11, verset 20. En passant, ils dirent que le figuier était desséché depuis les racines. Pierre, rappelant ce qui s'était passé, regarde, talani le figuier que tu as maudit est desséché. Verset 22. Jésus lui répondit, ayez foi en Dieu. Amen. Zalana kondi mananzambe. Nabosolo. En vérité, je vous le dis. Nabosolo na yebise bino. Dis à cette montagne, oyo koloba na ngomba oyo. jette-toi dans Tombwa la mer. na yo mibwaka na ebali.
qui ne doute pas dans son cœur, ati tembete na motema na ye kasi andimi ce qu'il dit oyo ya lobi s'accomplira. Ekokokisama. Il le verra akomona yango s'accomplir. kokokisama. Verset 24. Longo tuimbale na mine. Yango na yebisi bino tout ce que vous demandez dans la prière, ndima bobele vous l'avez effectivement reçu, cela vous sera accordé. Wana pe kopesemela yo. Verset 25. Et quand vous venez là pour prier, vous avez quelque chose pardonnez, afin que votre Père Céleste Amen. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste pardonnera pas non plus vos offenses. Masumu na yote. Ici, awa il y a au moins 3 ou 4 pensées fondamentales makanisi ya mokonzi ezali mibalo misatu ou minei oyo elobami avec une prière na kotalela malombo oyo Nzambe akoki koyoka il peut répondre. Oyo kani akoki kopesela eyano ya yambo avant que nous ne prions, liboso te tobondela pardonner esengeli nanu tolimbisa banso oyo basali biso mabe. Dieu nous a pardonné lokola Nzambe pa alimbisi biso na Yesu Kristo. Amen. Nous ne pouvons pas tokoki te tromper Dieu. kokosa Nzambe Tout au plus nous pouvons tromper nous-mêmes. Tokoki pe komikosa biso te kasi tokokosa Nzambe te. Nous voulons que la grâce nous soit accordée et que nous puissions pardonner intimement de tout cœur. Kolimbisa penza na mitema na biso kolimbisa nyonso pe na banso na liloba na bule ya Nzambe epeseli biso nzela biso pe tokoki pe kolimbisa penza na motema na biso mobimba. Intimement. Wana na ndenge na kati penza bitema. C'est le premier pas vers une prière qui peut s'élever jusqu'au trône de Dieu. Ezali le lombo matiti pa Nzambe. Trouver l'exaucement auprès de Dieu. Et puis ezui eyano epai na ye. Avons-nous prié? Boni to sambeli toyoka Nzambe apesi biso biyanu te. Et nous avons cherché les causes dans le monde entier. Mais pas là où elle se trouve vraiment. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que dans chaque contexte, ce qui est juste, l'enseignement correct, l'éducation nécessaire, ne nous a jamais laissé sans réponse à questions. Avant que nous ne prions, nous voulons pardonner à tous ceux qui sont rendus coupables. Il est dit ici littéralement au verset 25, si vous tenez là pour prier, alors avant de nous tenir pour prier, lorsque nous nous apprêtons pour prier, nous devons d'abord entrer en nous-mêmes, pardonner de tout notre cœur, ouvrir la voie à une prière oyo esengeli eyokana epa Nzambe na epesa biso eyano ndenge lobami awa onamulo tukumi bale na mitano soki ozana likambo kotelemela moto limbisa epote tata na biso alikolo alimbisa pe yo lokola na masumu na yo. Dans la mesure où nous
imputons aux autres, na lolenge tozotalela nous bato leur imputons ce qu'ils ont fait, mpona ndenge oyo basali biso Nzambe mpe akotangela mpe biso oyo mpe tosali bolimbisi na biso ya bule etaleli na lolenge na biso moko ya kolimbisa na biso na mitema mobimba boye wana ekopesa biso na nsima nzanga oyo mpo te tolingi ete liloba na Nzambe etatolama tolingi komona nzela oyo ezomema biso na oyo Nzambe akoki komimonisa na nkembo na ye. Nous savons biso banso que le problème n'est pas chez Dieu. Que Jésus-Christ soit encore aujourd'hui le même. Jésus c'est écrit dans mon cœur. Et comment na Bible kasi komemi na mitema na biso komemi na motema na yo pe tondimi yango pleine conviction. Na kosukisa mobimba na mitema. Cette foi kasi mbaloyo doit maintenant être suivie. Elandana ebila na bisaleli onde tozoloba awa na Marc 11 il nous a également dit et le bami boy exprimer prononcer tokoki koloba tokoki kotatola oyo tokoki kosenga wana mpe kosala ndenge nkolo alobaki na nzete oyo ezomema mbuma te alobaki nango ke moto moko te akolia bambuma na yo mokolo elandaki nkolo aleki na bayekoli na ye Petelo azaki komona nyonso mpe aza kokengidela nyonso alobi na mokonzi na ye nkolo nzete oyo olakelaki mabe lobi ekauki mpenza mobimba ti kino na misisa na yango. Amonaki motuye ya liloba elobamaki ezali lokola motindo makambo emonisami polele na miso na ye kolo abaluki mpe bango nyonso oyo baza kokamba ye alobi. Il est dit au verset 22, Jésus leur donna, 22, leur répondit. Alobi Yesu apesi bango eyano. Alobi na mutu moko kaka te, kasi apesi eyano na Pierre te, kasi apesi eyano na banso. Lelo pe azopesi biso eyanongo na biso banso ndenge moko, bozala na kondima na Nzambe. Amen. Pleinement, parfaitement compris. To soli solo et les porteurs de dons. Ezalite ba memi makabo. Être utilisé nde bakoki kosalela bango na Nzambe te kasi biso totie like na biso kondima na biso na Nzambe na nguya na liloba. Alobi solo na yebisi bino oyo akoloba na ngomba oyo telema mibwaka kati na ibale qui ne doute pas dans son cœur, na motema na titembete kasi andimi ce qu'il dit oyo alobi s'accomplira, ekokokisama le verra s'accomplir, akomona yango kokokisama. Ce qui n'est pas encore visible, ce qui n'est pas encore perceptible, nous le croyons, comme si la chose était déjà visible que Dieu a entendu notre prière, nous ainsi nous serons exaucés et nous recevrons ce que nous avons cru. Pe tokozwa oyo tondimeli ndeti nango tobondeli nous avons exprimé dans nde wango tolobi pe na makosenga na biso na mulongo tumbale na mine ndeti nango na yebisi bino no manso oyo bino bokosenga na kolomba na bino bondi makaka bosili kozwa yango cela vous sera accordé. Wana ekopesemela bino. Amen. En tant que des hommes, lokola bato tendance tozolaka kaka na momesano à recevoir yambo ya koyamba
sima pe kondima. Mais le chemin de la foi, kasi na nzela ya kondima, précisément le chemin de la foi. ezali bobele na nzela na kondima. Lilobezo limbo lango esengeli Nous pouvons croire tokoki kondima que nous devons et nous pouvons croire esengeli tondima o esengeli kondima que nous l'avons déjà ete reçu. tosili kozwa yango. C'est à vous, bien-aimés, Iza bino balingami que nous nous adressons. tende tozo lobela Vous avancez tout à l'heure. bino bo esengeli bopusa na awa tango tokotelema mpona kosambela Nous bino voulons nous adresser ndenge toli kolobela bino en valeur cette mpe na parole. kobeta sete kotia na motu ya liloba Le oyo Seigneur a dit. oyo nkolo na biso Ce alobaki n'est pas l'huile d'onction que ezali nous utilisons. ezali na Ce ne sont makanisite pas nos pitoyables mains ezali que nous maboko na imposons. biso ya mabe oyo nde tozotiela bino maboko te Qu'elle soit forte ou qu'elle soit faible. ata ezala na botawa ezala na makasi En Dieu, kasi et en sa kondima parole, la na nzambe conviction na liloba na yo profonde dans notre kosukisama na âme mitema que na Dieu biso est vrai ete dans nzambe azali toutes ses solo paroles na makambo et dans manso ya liloba na ye toutes ses actions. mpe na misala na ye nyonso Que amen. nous ne venons pas seulement tozoya kaka te voir si ça marche komona soki ekotambola obe ekotambola te kasi que parce que mpo ete nous avons affaire à Dieu, toza na likambo na nzambe venons avec foi tozoya na kondima prendre avec nous le mpona miracle de kozwa la guérison. bikamuseli ya guérison ya libiki. Le Seigneur Kolo a prescrit certaines manières de faire. asili kotalisa lolenkani ya kosala. Les croyants sont généralement Bandimi tango iso on prie pour eux. babondelaka mpona Les bango. Saintes Écritures disent Makomi elobi la prière de la foi kosambela ya kondima aidera le malade et le ekobikisa bato na bokono le mpe nkolo relèvera. Amen. Selon Jacques 5 verset 15. kolandisa Jacques 5 La verset 6 prière est une aide. kolomba ya bato ya bokono Le Seigneur kasi nkolo le relèvera. akotelemisa Ça, wana très simple. eza pete C'est très clair. eza polele Comme les paroles de Dieu. ndenge maloba na nzambe eza kitoko na manso Chaque thème eteni des nyonso Saintes Écritures ya likomi est clairement éclairé. elobami mpenza polele Décrit mpe etalisami na kati na liloba ya nzambe de sorte que na lolenge ete un fou ata motu na liboma akoki quelqu'un se trompe, kokosana te. alors c'est qu'il est sage. Soki moto se trompe c'est que azala na mayele na ye moko. Littéralement, Pombe te Bible elobi Ésaïe au chapitre 35, na prophète Esaïe 35 elobi même les insensés ata moto na liboma perdront. akoki kobunga te. Si quelqu'un s'égare, Soki moto abungi c'est parce qu'il est sage. ezali te po ye aza moto ya mayele na miso na ye. Nous ne faisons pas partie de Biso ces personnes. toza na bato ya Nous bongo te. dépendons de Dieu. Il nous a parlé de alobeli biso na lolenge kitoko réunions qui sont derrière nous. pe tosangani na bao nyonso toza na bango toyoki bozali na kati na biso L'action mosala de son esprit. ya molimo na ye. Et je pense na banzi que tous ceux qui ont besoin de guérison, banso baza na posa ya guérison que la guérison esengeli bayeba divine ete lobiko est décrite dans la Bible ekomami na biblia comme le pain des enfants. lokola lipa ya bana. Avez-vous Amen. déjà lu cela? Bosi botangi yango La femme vint, mwasi aye elle est venue avec son fils, aye na mwana na qui ye n'appartenait pas au peuple d'Israël. mwasi oyo azalaki ya libota ya bana israeli te Au Seigneur asengi na nkolo la guérison. lobiko. Et le Seigneur dit, Kolo il n'est alobi, pas juste de prendre ezali malamu te kozwa lipa ya bana et de le jeter ou de le donner au kobwakela yango na bambwa te. Et la femme mwasi était
premièrement surpris. Asutukaki kasi amonaki eyano ya malamu alobi nkolo. Même les chiens nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Asosolaki naza mopagano au fond incrédule aucun droit naza na ndingisa ta moko te ya lipambo ya bana Israel kasi na belemi pote nalia oyo mwa mbuma ekweyaka na mesa wana na se. Haleluya. Balinga milelo na bosolo tokoki koloba biso tofandi kozela kete mwa ndambo ya lipe ekweya esika songolo kasi tofandi lokolo libota na Nzambe na mesa na nkolo. Amen. Oye lambami kitoko tokoki kozwa oyo nyonso to Nzambe achi likolo na mesa na kondima wana eza ya biso. Amen. Toza ba mendiant te, tozali bana basi pe bana mibali ya Nzambe. Tozali bana ya mboka na bokonzi na ye, bana ya ndako na ye. Etuluku roi et des sacrificateurs, ya banganga de Nzambe personne ne voit molango nzembo alobi ke tozali bato na mawa tozokunyokwama kasi mokolo elandi ekofungwama mpo na biso balingami toloba na mokuse kolo atatoli liloba na ye. De son côté, oui, tout a été fait. Oui. Au sujet de Jésus-Christ, notre Seigneur, pona nkolo na biso Yesu Kristo mobikisi na biso Esaïe alobi musakoli na nzela molimo na chapitre 53 alobi boye azokisa mipota pona na masumu na biso babeta ye pona bokono na biso etumbu oyo epesaka biso kimia ekweyi likolo na ye kasi na bapota na ye na mapipi na ye tobikisami. Amen. Tokoki koloba ameni na bongo te. Wana eza liloba ya bule ya Nzambe. Awa etali te mona mutu oyo azosala bikamuseli kasi awe etali bobele liloba na bule na Nzambe to tondimi na mutema na biso mobimba tolingi ete etatola makati na biso etatola makati na biso lokola solo etatola mape na poko na lelo ndenge tosangani na kondima liboso na elonge na Nzambe na baoyo baza kopusana baoyo basali libiki na Nzambe Nzambe aza sembo liloba Nzambe eza solo epe azokobikisa pe lelo. Amen. Akumisama ezala kombo na nkolo totelema sasa ipi po tosambela elongo. Nasengi qui voulait avancer pour la prière, balinga koya pona kusambela ba kupusana pendant que nous commençons à prier. Tango tozo kubanda kusambela tata biso alikolo nous avons lu ta parole to tangi liloba na yo qui est pour nous sainte, eza pona biso ya bule pe ya mutuya dans laquelle notre foi est ancrée. Liloba yango kondime na biso kangami nango. Nous ne pouvons kolo pas faire autrement tokoki kosala ndenge mosusu te kaka kotombola miso epai na yo na kondima ozokisa mipota mpona masumu na biso babeta yo na ntina bokono na biso etumbu oyo epesaka kimia ekweyi likolo na yo na bamapipi na yo banso bazokondima babikisami. Amen. Tozongisilo matondo mpona yango mpe tukumisi kombo na yo.
Alléluia. Seigneur, Kolo. tu as créé, Okeli. manifesté une merveilleuse atmosphère de foi et de prière. Malombo pena ya bato. Consécration. Na komika ba oyo. Qui descend sur nous. Oyo ezokite likolo na biso. Bien-aimé. Molingami. Descends toi-même. Kitayo mei. Veuille planer au-dessus de nous. Tambola likolo na biso na molimo. Confirme ta parole. Tatula liloba na yo. Tous ceux na bawe bansu tokobondela mpona bango. Kolo molingami. Que toute incrédulité soit bannie. Motema nekezi nyonso elongwa. Tembe. Tout droit de Satan. Nyonso kute pa Satana. Ou que Satan voudrait faire valoir. Abo Satana alingi kotalisa wa. L'esprit, l'âme ou le corps. Na elimu pe motema na mzoto. Perdu ce droit. Abongisi ndingisa wana na kati na Yesu Kristo pote Yesu afuta talo yango. Amen. Kolo. Nous te demandons. Tosengi yo. Tata na bosawa. Accorde-nous de pardonner tous ceux Limbisa. Qui sont coupables. Oh non, basali biso mabe. S'il y a encore quelque chose contre quelqu'un, maintenant, longola yango ozali sembo. Afin que ta parole ne reste plus liloba na yo etikale sali musalate kasi etatolama na nguya ya Nzambe. Alléluia. Seigneur, Kolo agis sala musala dans toute l'assemblée, na lisanga mobimba en particulier ici, pe na bokeseni awa où l'on prie pour les malades. Epa ya bito zo bondela pona bato bokono. Te remercions tozongishilo matondo ce que la foi pote kondima etombwami touche maintenant. Esimba sasa yipi. Haleluya. Si tous ceux qui ikolona bato banso bapusani awa exprimer avec foi balimboli yango na kondima na bango yango na bazo kobondela lokola balongi lokola basi bazwi kembo wana ekopesemela bango. Seigneur, Kolo nous te louons, tokumisi yo, nous te remercions. tozongishilo matondo. Alléluia. 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 Amen. 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 Nous nous asseyons. Tofanda. De tout cœur. Na motema mbimba nazongisi matondo pa nkolo na oyo ya sali. Et je vous remercie nazongisi binu pe matondo que nous avons pu d'un commun accord na ndenge te na biso banso elongo présenter devant la face de Dieu totalisi liboso na Nzambe baposa na biso nini esengeli mpo na biso manso. Amen. Tant que nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu, tango toza nano na posa na Nzambe te ata na guérison na ye te tokoki mesurer la gravité de la situation. Tokoki komona munene na likambo yango te. Nous devrions, esengeli le dit notre Seigneur, ndenge nkolo alobi une intime compassion tozala na mawa mpo na baninga mpe na bamosusu komema mokumba yango ya baninga nsima na kokokisa bolingo na Kristo. Il est dit de notre Sauveur elobi na nkolo na biso dans l'épître aux Hébreux, na mokanda na baebelo na mokapo ya mibale mokolongo ya suka akomaki sembo souverain sacrificateur avoir de la compassion pote azala na mawa nos faiblesses. pona botao na biso banso. Amen. Hébreux 4 verset 15. Il est dit du Seigneur dans son ministère terrestre que na lotomo na ye o azaki na mukili awa balingami celui qui a deux yeux oyo azana miso ne peut pas compatir au sentiment de celui qui ne les a plus. Posa oyo peza oyo esepelisi te. Boye. Si quelqu'un a deux oreilles en santé et qui ne peut pas ressentir de azana mato ya koyoka kasi ayoka na mawa na moto ya zangi yango te
faire quelque chose. Bien-aimé, il faut qu'on en arrive à ce qu'un membre soit intimement lié à l'autre, de sorte que nous comprenions ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Si un membre saute, alors tout le corps. Nzoto mobimba esengeli pe enyokwama 1 Corinthiens 12 verset 26. Tango tozoko yoka pasi de faire un peu de mal au petit doigt. Ekozala mabe na musapi moko ekokende nzoto mobimba. C'est ainsi que cela devrait être. Deboye esengeli ezala na kati ya molimo. Moindre membre du corps du Seigneur eteni moko ya eteni na nzekolo eyoki pasi biso banso esengeli toyoka pasi yango toyoka pasi wana moko na moko esengeli asala oyo eza ya mutuya tondimi kana suka nzambe akozongisa eklezia na ye na lolenge ezalaka na ebandeli na bolingo oyo ekokabe kasi na malakisi te na boyebi te kasi toute la vie divine na bomoi mobimba ya bule oyo nzambe apesaka na eklezia na ebandeli. Nous devons laisser à droite et à gauche ce qui pourrait faire obstacle. Nos regards sur Jésus, celui qui a suscité en nous la foi et qui l'amènera à la perfection. Qu'il fera toutes choses. Nous sommes tellement reconnaissants pour sa parole. Tant donné qu'il y a ici une sœur baptisée, permettez-moi en quelques minutes seulement de citer ou de me référer à quelques passages afin que les derniers qui ne le savent pas encore, ne savent pas encore comment le baptême biblique se fait, qu'ils sachent comment cela doit se faire. Croyez-moi, nous ne sommes pas différents des autres parce que tolingi te humain a tendance à suivre tout le monde. Motonyo soto kati na moteme alingi ko landa bato baso alingi ko landa etuluku na bato kasi za mukano na bisote ezali ko pona na bisote woto sali kasi ezali nde nzambe. Amen. Nzambe nde mutu akambi biso toyebi que dans Matthieu 28, le Seigneur a donné l'ordre entier et d'annoncer l'évangile, d'enseigner les nations et ensuite de les baptiser. Mais c'est précisément ce qui est écrit dans leur ignorance. Mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Être précis et me résumer, croyons en ce lieu que Paul, tous les apôtres ont reçu par le Saint-Esprit la révélation de ce que le Seigneur avait dit. Matthieu 28, 19. Le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, et appelle que chacun de vous moko na bino abatisama na kombo ya nkolo Yesu Kristo pona bolimbisi vos péchés. C'est ainsi que cela est écrit dans Actes des Apôtres, verset 38. 28. Kolo alobi batisa bango na kombo tata ya mwana pe mulimu santo kasi badiyokoli na ye basosolaki malamu ezalaki bobele na kombo
kati na yango Nzambe mitalisi lokola tata mwana pe elimu santo na kati ya kondima na sika pona lobiko na biso amen. Il s'agit du nom awa de Jésus. etali kombo ya Yesu. Tu l'appelleras Jésus. Oyo akobengeli Yesu nani? Sauvera son peuple de ses akobikisa libota na ye na masumu. Matthieu chapitre 1 verset 21. Mitalisi pa na biso le salut pona lobiko ce nom na kombo yango, kombo ya Jésus. Vous demandez quel est le nom du Père Na kutuna tani kombo ya tata eza nani? Ya mwana et du Saint-Esprit. ya Molimo Santo. Alors vous devriez me donner une réponse. Vous ne pourriez pas répéter ce que les disciples ont reçu la réponse. Voici le nom qui est au-dessus du nom. Et notre Seigneur a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, vous l'acceptez. Ou vous l'accepterez. Et il dit, Père, garde-les dans nom que tu m'as donné. Et il prie, glorifie ton nom. La voix se fit entendre. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Amen. Nous pourrions enchaîner passage que nous ne recevions la lumière par l'Esprit de Dieu. Nous ne le verrons pas. Mais si on reçoit la lumière, c'est tout simple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ. En effet, tous les apôtres, que ce soit à Jérusalem, à Samarie, lorsque Pierre était dans la maison de Corneille, à Éphèse, païens, samaritains, juifs, cela n'avait aucune importance. Tous étaient enseignés, lakisami bagengisamaki na mulimo moko et puis babatise bango na lulenge moko. Paul azol peta sete na Romains 6 verset 3 na maloba oyo elandi. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que amen. je pourrais vous apporter un livre d'histoire d'église de 800 pages. Il est clairement écrit que jusqu'au 3e siècle, les assemblées ont baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis la réforme, toutes les assemblées ont adopté. Et on n'a pas remarqué qu'il s'agissait d'un vieux levain amer. Et je vous demande aujourd'hui, est-ce qu'il lit plus de 300 églises protestantes à l'église mère? Les enseignements sur Dieu, même sur la pratique du baptême. Ils n'ont pas arraché leurs racines ils ont emporté beaucoup de choses. De nous, vous êtes bien chez nous. Vous êtes des nôtres. Nos bras sont ouverts. Revenez tous. Mais il y a un peuple sur la terre. L'épouse de son âme.
ya elimu na yo yo ekomi na mutuya mpo na yo awa ezali maseki te ou bien maloba te nzambe akomisama. Cette formule, oui, est utilisée dans formule yango balobelaka yango na kosangana nyonso na bato banso bisika biso balobaka kaka na kombo ya tata omwana mpe molimo nsantu kasi bakotani na bato bazali banzeneneke ya makambo oyo te bosi bomoni boyebi batongo nini balobaki balobi il s'agissait de Dieu. Et même ces trois grands noms ont été cités. Même bakombo misato etangama kasi akumisa mankolo na tango na pokwa ne sonne l'heure de minuit. Liboso ete ngongo ya minuit ebeta kolo apesi pole pe pole likolo na ye likolo ya libatisi likolo ya malakisi nyonso to ya biblia tozosi matondo epa na nkolo. Quelques personnes qui n'ont pas encore été consciemment baptisés bibliquement bazali consciemment baptisé na kombo na nkolo Yesu Kristo. Balingami, cela ne signifie pas que vous devenez membre d'une assemblée. Wana elobi te ke okomi eteni ya lisanga kasi elobi polele te que vous voulez accomplir toute bino olingi kokokisa bosembo nyonso to ya nkolo Yesu Kristo mobikisi na bisi kokota na mai mpona botosi mpona kokokisa alliance boyokani na nzambe na biso. Nous ne voulons pas dire plus que tolingi koloba koleka oyo te na mokonzi oyo kolo asala oyo etikali nyonso na ngolu na ye soki moto aza na bofungwami te na molimo mpe na liloba na ye te azelani ekopesa emeleo na nzambe. Moto te asala eloko moko oyo esengeli asala na mosukisami na motema na ye. Amen. Je sais. Nayebi. Amen. Kolo aza pembeni na biso. Il nous a parlé. Akolo alobele biso. Il nous a béni. Apambole biso. Nous avons fait un nouveau pas en avant en esprit avec l'aide de notre Dieu. Tozoko kende na molimo na lisungi na nzambe. Tosali pe lisusu mwa pa moko epai baninga etokangami na biso na ye pe ne tokangami pe biso na biso mpona biso mpona bino bino tobondeli mpona yango botatola yango na bibebo na bino na komikitisa botatola yango ete nkolo abikisi bino kotala mbuma bilembo te kolanda oyo yoka sikoyo te tala bobele nkolo liloba na eza solo. Amen, haleluya. Oyo alaki akosala yango solosolo ekumisama ezala kombo na ye. Amen. Toya toya liboso tozongisile matondo mpona oyo manso ya asali. Amen. Tata biso likolo tozongisile matondo na mitema na biso mobimba mpona mikolo oyo mpona mangonga oyo ya mapamboli mpona bozalela biso pembeni mpona malobano na biso nyonso ekomi polele mpona biso ozolobela biso makambo polele nzinga na biso na nzela oyo ezokamba biso liloba na yo ekomi mpona biso na mutuya molingami tombola elongi no liboso na biso kamba biso pesa biso kimia na yo mpe lipamboli na yo zala na biso. Haleluya, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.